so il est là na lobby pe na ndimi na leka na émission et ça pour na loba ina senga souci par maman s'il vous plaît je pas fini avec ma question s'il vous plaît. Tes questions ka yango wana liko na ngwe le resate mais je pas encore fini avec ma question. Ezani ni question liko na ngwe. Laissez-moi finir avec ma question. Shadrach loba atika bisote te loba naza wana ozala na problème na souzité bowelela eloko te ni de près ni de loin mais na micro nanga oloba que s'il y a une personne oyo fo luka osenga pardon na vie na yo ezalaka souzi banto c'était dit à quoi baba comédien poto eza bisika bazana ba mabala bali basi na bango baboti tout papa ba travaillaka oui mais baba comédien Kinshasa ba ya poto te maman top ba comédien poto yo ko betanga nani na yebi bango te mindele ti Gabriel abanjo bela lelo te Gabriel aloba mbeto suzi alalaka na HJ oya kotaka na koma un jour yeba kotaka koma kaka na même lit. Pourquoi boningo za charge ya bato bo bambaka bato maman livre ana kati ya baliwa ya ba comédien te baba comédien Kinshasa bakoma ya poto bona poto ba comédien baza mais atanga Canada maman top dada tikala kozala na ozonga na ba passé te s'il vous plaît oui on continue wana boyembo sanga na histoire maman s'il vous plaît ne vous énervez pas étape wana. Vous êtes sur Top Media TV. On est ensemble avec vous, très chers internautes. Nzamba mona papa mbola misika ni somisana kolanda biso que ça se passe quelque part dans la ville de Kinshasa. Vous allez avoir invité na biso de Marco Bozo et la binonion sur que internet est mataki kitaki mais quelque part il y a de ceux qui dirigent l'internet ba ba kambaka internet soka lekani a pesi une information vraiment bozali mingi na boye bipé na boani ya solo ya koyamba o ya yebi ko pesa bino kasi boye bete na kati ya présentation oyo nazali ngai morote nazali accompagné na deux confrères na ngai na bango to ba ko beta lisolo na invité na biso maman top dont je cite le nom mais en attendant na pesi bango pe ba pesa bino mbote bongo to kinde na kati ya likano pe ya lisolo ya lelo toyeba nini nde simbi internet pona nini nde internet ezu problème ndenge nini pe nini zo lekana kati ya ba comédien na ko pesa na banina tadinga la pa na pesi mbote pona kine na ndeko na ngai Shadrach wazali na ngambu kuna ya yango. Voilà, merci Ndekonanga MK. En tout cas, mesdames et messieurs, soyez branchés parce qu'il y a des choses sérieuses. Oyo et Koleka Awa. Nous sommes une équipe. Oyo. Nous sommes venus chercher cette grande dame. Objectif Ezaka Moko de vous informer. Je pense qu'il y a une situation qui prévaut des situations qui prévaut dans les réseaux sociaux. Dans les libre comédien, maman top est là. En tout cas, ma question est qu'aux ala biso, ma réponse est qu'aux ala maman. Je suis avec aussi Shadrach, c'est un confrère où j'aime bien. Façon na il y a ça la musala. Le lot penande donc bala liboso. Tout le combat tout bundado ensemble. Donc merci beaucoup. Shadrach, si vous avez un mot. Voilà, merci beaucoup. Bonjour MK, bonjour Tadi. Bonjour. Bonjour ma internaute tout. Bakolanda biso na ba chaîne Oiza comme bandeko Tsholoba. Toye awa ensemble avec bandeko na ngai to yamba Oizali bongo figure emblématique ya théâtre topé ya ba comédien ya mboka na biso qu'on parle de Mama Top to komona marambo ya kitoko sala to komona ba film o ya kitoko sala to komona ba leçon ba concept o ya kitoko sala comme tel Tsholoba. Il y a des choses qui se passent par rapport à la corporation na bango yango ne nemi biso na lombango wa to meka pe ko sona na question de vous apporter l'information, question de vous informer l'actualité et tout ça. Alors on a besoin de ça on a MK comme ça à Kambabiso Kandé à Bandaki. Merci beaucoup. Merci beaucoup mes confrères. Merci nayebi que bato babongami na bakiti bayebi que za Mama Top Mutazoleka et surtout qu'avec les deux confrères qui sont là sur ce plateau et vous allez penza qui te repère Maman Top Top pesi mbote. Na pena pesi bino mbote. Bola mu peki nezali. Bonne fête des femmes d'abord. Merci à vous. Merci. Et les gars bien parce qu'on a là tité on a bossé. Ah. Na mi longole li avant que ba attaquer nga déjà na partir là. Ma trop, nzamba zo batela na ngolu na eto za bien. Vraiment bien que moi de mars on to bandi ngo na matanga. Ah, c'est ça. Matanga ya Suzy ndeko na biso, personnel ko benga moni. Ndenge ni matanga lekani. Bon, par la grâce de Dieu matanga ileki ndenge nzamba linga keleka. Tozalaki biso no sowana. Pour na politique ndeko na shoti na adresse na ya soka fama pe ya sona. Voilà, on a un peu de baka ya.
ozalaki na matanga parce que na moni mingi te mozalaki. Oui, nazalaki bon. Nazalaki vraiment na milieu ba comédien ba salai te. Mais tozalaki même rang. Pour nazo problème na lokolo na koyaki na douche na carreau hein. Na koyaki na zai na moi problème mais na lobaki fona keleka. OK. Oh ya lali wana salai ndeko nanga. Un témoignage par rapport à Suzy. Bon, Suzy était ma sœur. Ngana etu wana solara Swahili. Osola mingi Swahili ya koloba wa kwangu. Ngapi na koloba muloko wangu. Vraiment tozaki na biso bien penza. Tozwana na problème te elo moko teti ndenge nzambe pe azuma limona. Avant appelle ça bande comme souku ba poser question par rapport à Suzy to le gamé. Suzy na ndenge yo yebelaki azaki mutu motan en la suivant à la télévision azaki mutu motan ki yami. Mais ndenge ni mort na ye memi makambonyo c'est aussi la tête tisiko. Moi aussi je n'arrive pas à comprendre. To finga mi toutes sortes d'ingir pour na liwa Suzy. Moto alobi o motema neni ngaki aloba. Mais bazo akize biso toza bandoki to bomi Suzy or famille na biologique. Ba yambi biso malamu. Pe balobi botika ko akize bato. Suzy azaki na maladie na ozaki ko tumisa ya asthme depuis 1992. Azaki ko souffrir na asthme. Tu vois, famille na biologique. Voir même Nathalie qui émission moko ya Yves Panda ça qui na pasteur na. Pasteur na ina ba preuve, ba radio, ba bloc commande ngwana pour na relaxer que Suzy azalaki ne malade. Donc dès tozalaki na ndeko na biso to jouaka to sekaka mais elle souffrait déjà na kati na ye ayebaki ezate ke no mo ba blo mususu ba betaka lisolo te. Ezalaki ya ye moko. Abeta lisolo na ngote. Otikala komona ete na mona symptôme na mona ete na mona Suzy te place a obela ka le to te ko yoka sala ina coma 11 jours esili o Suzy azai maladie za obela bela lokuta azai bibela bela mais ti akufa relation na bino zaki na bien bon ngana Suzy to tikali ko beba na te c'est ma petite sœur vraiment on a ninga pe mingi to za bison so bana lemba OK to ça ina problème ti. Poser quelques questions sur Suzy. Voilà, merci. Supportez-nous, hein. Les alliés, conditions aux autres travailler, tous partager quand même micro. Une façon, il y a que ça la moussala kamala. Mais tout ça, on a une question, il y a la pauvre Suzy. Il faut qu'on se le dise. L'internet est la moto. Internet makambo komi belé. Mama Top Watu, il y a 3-4 chaînes devant vous. Yé koluko lelo, batu ba Hollanda yo bazali belé. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir connaissance, il y a problème oyo. Ozala nango, na la pauvre Suzy, o etinda, ndeko na biso que son âme repose en paix. Alekana etando eke pour dire jusqu'à la mort, aotikala ko lobisa yote, ko limbisa yote, na Mama Thérèse. Okosi. Est-ce que tokoki ko Tielangango. Okosi. On n'a pas préparé jamais cet Okosi. élément. Exact. Nga moko nzambe internet na landaka tout ezate atikali pe koloba ngote yo pe otikala ko yoka de loko mo eloko te lokuta oyingo kosela mowei makambo na koseli mowei makambo te. J'ai une émission où j'ai réalisé avec vous, avec mon confrère Yves Pan. De l'autre côté na caméra, je pense ceux qui baluki bien na ba image ba omona yango oloba na micro soki eza na mutu oyo lukaka osenga pardon. Ezalaka Suzy Bantu. Oui, c'était s'il vous plaît maman. Oui, naebi. Je suis en train de poser. Te wana na été nga nazo te naebi. Maman s'il vous plaît. Naebi yango. Non. S'il vous plaît. O rappeler nga juste nga pe naebi yango. Maman s'il vous plaît. Na loba ina senga Suzy pardon. Maman s'il vous plaît, je pas fini avec ma question s'il vous plaît. Tes questions ka yango wana. Liko na ngwe le resate. Mais je pas encore fini avec ma question. Ezani ni question liko na ngwe ezani. Laissez-moi finir avec ma question. Shadrach. Loba. Atika bisote. Te loba kasi. Loba kasi. Naza wana. Ozala na problème na Suzy te, bowelela eloko te, ni de près ni de loin, mais na micro nanga oloba que s'il y a une personne oyo fo luka osenga pardon na vie na yo, ezalaka Suzy Bantu. C'était dit à quoi? Mais siko elo ni nango linga na tika osilisa. Yango kaka nde. Top watu. Mosa matata.
soki nalobaki na bike na micro naoke nalobaki ke non soki moto nakosenga pardon na vie eza susi ezalaki ka mpo napesi nanu mbote na garçon wana ya musicien wana Géry hein? Pardon? Géry Spire. Voilà, merci pour Kataï Makambo. Na sepela une intervention na etango na yokaki. A éclaircir penza likambo ndenge ezalaki. Ozo comprendre. Nga ezalaki juste exemple. Ezalaki juste exemple ya moi makambo moko elekaka tango na lekaka ndena lobi non. Mais problème au pays yaka période moko beme elekelaki ezalaki juste exemple. Mais le quoi natanga ekombo ya mutu peut-être elezaki nga moko. Po atika pe ko yebisanga te ko ya likambo ni so inga te kaka nga moko na milobelaki esili. Et garçon na lekaki na émission ya musicien a éclaircir makamdeza iye atanga kana dada Mama top dada tikala kozala dans la ba passer s'il vous plaît oui on continue wana boyembo sanga na histoire ne vous énervez pas étape wana ezai par rapport à quoi eza na pesa ki exemple en tout cas franchement liboso ya plateau n'otanga comme mututi très bien le pardon là c'était dû à quoi le fait de retourner à combo ya kotanga kombo to ya problème na topo na tanga ikombo na tanga ki kombo na exemple ya likambo moko bo izalaka passé te nani kozonga na passé s'il vous plaît merci beaucoup mais déjà ndé to lobby boye public ba yebi likambo est-ce que maman avant pendant son vivant vous avez eu quand même le temps le moyen il y a qu'on s'excuser lokola obanaki ko se sentir il fallait au senga excuse lokola ozali maman de plusieurs maman qui a un grand cœur oyo osangisaka bana na bato ebele ozwaki occasion na osala na basuka asololai na mutu nyonso aboyaki na problème na bato très bien alobi ngai nakufaki nzambe azongisinga na vie très bien peut-être kozonga na ngai ezalaki lemso nzambe atikeli nga ta po naya koréparer peut-être baerreur moko nazalaki nango soit nazalaki na bato na réparer na nga na vanda na nga malamu très bien a réparer ki na tout le monde ozoyoka azalaki na problème na moto lisuti toza bato j'ai pas avoir un problème na moninga na nga musala na voisin na voisine tout et tout mais tozalale musu njoto tango ekomaka peut-être ozobela ou bien nini omweke na boyi na nga bangamu na sani na solola na bandeko peut-être bandeko kosolola te okoza no pe na maladie te peut-être okokepe église oyoki mateya mo nga nakenda kosenga moto pardon ntina ndako na ye nakenda na église bateyanga ebetanga kunga oyo eza message nanga nake koluka ntina ndako na répara problème nanga tokoma bien oso comprendre ce n'est pas dit que Suzy asengaki soit a réparer na bato nyonso mpo azokufa te liwe ezaka nango makambo ya nzambe asepelaki ne kaka peut-être so azali na problème na bato ce n'est pas la peine donc naluka nanga kimia na motu nyonso bato mosusu kote nga nabebisaka kote mpe bato babebiselaka ye ta mosusu kote mpe ye asalaka mabe kote mpe bato basalaka na ye mabe tobongisa toya bato c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Maman Top. Nous avons essayé de éclairage. Alors, puisque vous êtes un artiste comédien, une artiste comédienne, mais quand on peut couper sa biseau, on explique sa explication par rapport au déroulement de Matanga. Matanga, il y a des cas qui ont Suzy, à Koufa qui sert, tout le monde qui 48 heures après, qui ont embaumé. C'est vrai, il y a plusieurs associations, la corporation, la Bino, mais Bino, nous tous s'affilier à NTPC. Oui, comme on a bon, la président Massoun. Mais ce que Bino, na association na boyoka na kinengeni pona bo lelande pona bino il y a certaines personnes qui disent même que bana lemba banya basaka pareil na matanga ngo ba komisa ngoneti ya matanga ya bana lemba et Maman Top vous êtes également moi na lemba aussi alors ba déroulement ya matanga ezaki ndeni bon likambo neti ya koloba ke bana lemba balingi ba komisa matanga lokola ya bango omoni gesho napesi mbote ya passant Gesho azara président ya jeunesse ya bana lemba. Azara président ya jeunesse ya lemba. Pour comprendre, il y a commune à lemba, voilà. Na bongisi yango, Gesho azara président ya jeunesse ya commune à lemba. Peut-être yango wana ezaki likambe ko ina mabele na ye. Il fallait rater les mains pour l'organisation, tout et tout yango moni Gesho de temps en temps azalai
côté élément. C'est un peu ça. On a un mais organisation na ANTPC vraiment bandana président Somasoumu na PCMOT ba président Elombe ba président Bodo ba tout balule ba président ya Freddy Maliosombo. En tout cas organisation les gars est bien. En tout cas ba organisaki musala na bango vraiment salami pe ba démarche et tout ba porte pe ba beta ke funwa maki donc voilà ma ramener c'est ça malam. Assez souvent vous en avez soutien il y a contribution en boca vraiment maman livre mais tu éviter ceux qui est pas participé. Non on t'a conduit sous banto et ça maman Denise première dame. OK. Dans une tête d'organisation. C'était Guécho. Président Massoumou. Le président Massoumou. Oui, mais pourquoi président qui est beaucoup plus insulté, tout le monde qui boutolé qui. Guécho ponal. Guécho na ebiso kaza jeunesse, aza président jeunesse a commune à Lemba. Aza président jeunesse. Peut-être pour une organisation, peut-être il y a salle, peut-être président Massoumou a koya apesi charge pas naie, il y a salle ça le rôle en musala waneza yayi. L'organisation elle équipe bien. Très bien. Vous assure. Oui, elle équipe bien pourquoi? Pour la nuit, on a un qui n'a pas su. Voilà, tu voulais poser. Non, vas-y. Non, est-ce que tu es prête? Non, tu peux poser ta question. Organisation, le l'équipe bien, c'est les gars qui très bien. Mais ici, quand ça liba tout, moi, ma casse. C'était quand on a vu l'un des responsables et artistes, na micro, na cinquantenaire, qu'on citait que Bazoum, c'est là qui y a Gabi Mbongo. D'ailleurs, il y avait de ceux qui étaient en train de faire le live. Bate belinga na banda la live pendant que ya zayi koloba batu ndeko moko la banda loba ezala qui oxygène papa oxygène d'ailleurs to zongi seli ndeko mbongo na epo na bilobela boki sala na internet est-ce que ça manière moko ya ko pousser bino bo kanga mino ko boyera sur internet le fait de dire ça liboso ya batu parce que tant que vous kunda mutu bozala kaka bino ba artiste te il y a des invités qui viennent na famille na ba amis ba connaissance ce qu'on ndenge salama ki liboso ya batu nyoso wana message wana il est bon netinga na yeba ite na yeba na ngelo rezo lekate franchement koloba sincèrement na yeba ke le rezo lo ba mate na yeba ina ngate ke Gabriel bazong sele $50 na yeba ite quand ndenge pe après na yo tala na ba internet na yeko yoka voice ya Fatou Kayembe azoyisa Gabriel te président Elombe mutu atindinga na zomsela yo mbongo no soko tale omona $50 azomsela wani ndengo ezali na problème eleki na kati wana njoka nde émission mo Gabriel asalaki pa le kechu esalaki to loba kwa bakonzi na biso o bakambaka biso basepelaki nango te bon par là na koloba moni président Elombe na c'est notre papa. Ah, papa Abadou, d'abord façon d'être nenga na ningango azara bien président Elombe azara na injustice te ce qui peut-être tes leçons oyo apesi biso nyonso bien devoir apesi biso nyonso to yebaka nini tokoloba liboso ya télévision mpona kosito lekaka te oleki na émission mais kosite bakombo ya baninga te esala pe eza pe malamu ya mabe te donc soko olekana te fe loba problème na yo okoloba kombo ya moto atala mso lobi na ndenge malamu be ya mabe soki baboyi yango faut ka toujours kotika la loi est dure mais c'est la loi donc tozaka obligé ya koyoka pe kotosa yango donc c'est un peu ça tokomona le msusu ebandi par Gabriel peut-être basali yango par Gabriel pour biso soto tirer leçon toyebake prochainement tant ozoleka na etandui ke loba problème na yo koya na bakombo ya bato te c'est ça. Mais est-ce que du vivant de Souzy, nous avons vu proche naïe, est-ce que yo kaye na quoi que na Gabriel? Mais au tel comme l'émission à Gabriel, tant que tu as l'émission à Gabriel, tu sens qu'il y avait un problème. Naïbité, n'a moni pas problème. Et puis, émission à Gabriel l'union son natalité. N'a moni que émission basale na leke. Tu n'as évité, sur sali émission belé n'a évité. Mais l'émission basale na leke tu peux au déceler que il y avait un problème. Oh basale na leke tu n'as moni ka nenga zo seka ba zo tanga ba somme ya bambongo ya ba tunde ba pesi c'est tout. Moi bi quand même que intention que et la que azala un problème na société na moni yango. Il peut muta publiera ba liste est-ce que il muta publier liste de cotisation ya matanga liste ya cotisation matanga ya matanga il muta publier ki yango selon a publier liste ya cotisation matanga te a lobby kaka na émission na inde na monaki
attends soki 3 ou 4 personnes nde asite bamonta batiaki c'est tout Ici, la tchaki $20. Non, Ursine. Ouais, kasi yango nga na lobi te atangaki 3 ou 4 personnes ya bamonta ya bambongo batiaki mais ke azwi liste abimisi yango boye namoni te po ezaka 3 4 personnes te bato batiaki cotisation liste ya ebulai plus de 100 personnes, oui. Liste ya moulai mais atangaki ka 3 ou 4 personnes si je me trompe pas oye atangaki bakombo c'est tout ke kolobaki oye mutu abimisi liste wana nde namona ite Maman Top, yo tchaki combien? kotia ou pas tozosalela yango publicité kotia ou pas liste ya matanga ezaka ya liste ebe cotisation matanga ya concurrence te ezaka mutu nde motema na ye etuti nasala nini napesa apesi liwa elaka te liwa ebimela eza makambo nzambi na minute oyo mpe bu bakobenga yo mpe babi mutu no moko mpenza boye akufi ekuti oza main vide na minute wana bato batie yo tetelakisiki olingaka ete non eya nde position oyo ekutela awa mais oza na susi mpe ya moto wana akufi ezaka montant te ozo comprendre soki tokomokendeli makambo yango mpona bamontant tozokende mabe wana tokomokende mabe eza kaka oyo moto azalaki nango na minute wana ekutanelaki apesi c'est tout. Parce que vous étiez absolument critiqué et pas bandeko belé tout le monde a fait ba musicien des batambolaka ba des super ba corporation biso kutu ba comédie faut bobetela biso maboko moni bino botie ba $10 $20 oui $10 ya mbo net na minute so kabilinga $10 na loba merci so na prier pe na loba nzamba pambola Maman Top quand même a figure oui lelo obayebi ke Maman Top $50 $200 $300 montant elobaka eloko omoni so tose référé ata na bible baoffrande bato mosusu bazalaki na mbongo ebele baotia mais ezalaki na veuve moko aya kotia juste 2 pièces nde offrande oyo nzambe ayamba mutu ndenge aopesela eloko na ye ezala likambo ya montant te eza geste oyo moto aosala nzambe amona motema na ye bon bateau bamoni bino motema mabe parce que boboyi ko assister ndeko na bino de sorte que le soutien yaki mbongo moko ebimi toboyi par ko tango zoloba toboyi olingo yebisa biso papa totika bilobaloba te bilobaloba te Maman Top yango nazoloba ya totika bilobaloba biso bacomédien il faut bobetela biso maboko to a bien mpe to wana bolingo bamusicien basala yango te biso toza ta comédien moko kaka aobela il suffit kaka moko ayebaki a sensibiliser biso vite fait eloko moko esalamaka cotisation boko assister liwa eya calcula nzambe moto aza na droit ya kokanga liwa mpa moto aza te mais omona quand même les comédiens bazosala moins effort moko boye baassiste ne fiske ndeko na bango na pe oyo bazwaka tosala yango bamisie basala yango te pour féliciter biso toza na bon moko to na bolingo mais rien n'empêche que toi bato to benda na rapé ozo comprendre cotisation ya matanga ya concurrence te mutu na mutu azo pesa selon ndenge problème ekutaneli soki atie mingi gloire à Dieu o pe atie ya muke eza possibilité na ye toujours gloire à Dieu tout fait nombre mais ça a un montant moko défini pour la liste $20. OK. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, toujours continuer dans l'émission d'Abisso, mais Maman Top, vous allez m'excuser, je dois poser cette question. Vous êtes une maman où vous avez plus de 30 ans de carrière. Il y a Moussala, il y a Théâtre Oyo. Maman Gabrielle aussi, une maman. Bossali est belé, Evray est belé. Avec tout ce qui se passe tout autour Nabino et surtout lorsque Moto a Koufi, il y a toujours le nom de Maman Top qui Ezaka Liboso. Il y a le nom de Maman Gabi Liboso. Balinga ko pointé kabino mi balé souvent mi sapi pona eloko nini pe pona nini obino moko peut-être boye bakate obino bosala kabato. Ngala lobaka ezala monté mama bi. Na marché ba monté ezala ki monté mama bi. Tozonga mwa nsima tokufela pe ya sona papa na biso Dodonga Fura tosala émission po aza collègue na biso ndenge tovanda ezala lokwa tosolobela sur mémoire na ye tosala émission sur mama Chako pe ya sona
Dadi du Kambala n'en parlons même pas. Tout ça, ça la émission. Tout ça, l'émission pas visant par moi. Paix à son âme. Nous sommes côté de tout ça, la émission et pas ya ma sirika. Ça là ya ma sirika. Paix à son âme. Bisona bino tout ça là musala moko. Sauf que tout que ça ni tout département voilà. Tout ça rana bino. Très bien. Alors ton problème est comme les biso bino bozawana. Quand même bolinga boyeba eloni le kai pandeko bo vivant ndenge nini bozala ndenge nini tout ça la ka émission ils étaient pour tous en a besoin de se faire voir ou bien so biso de to yebi ko loba ou bien biso de to ça spécial que les autres non. Tout ça la ka émission ko éclaircir kaka ma solo ndenge peut-être ndenge to zala ka tout et tout je crois bien taba musicien ba poser ma ba question. Ils ala na problème ti. Sikoyo na tour ya Suzy Bantu et comme un problème pourquoi? Donc Suzy Bantu na ba o ba kufaka avant ba keseni tokoki ko lobela été po ye pas moko ya bandeko na biso tozalaki tosala ye musala ndenge to vandaki ndenge to sekaki to liaki tozalaki elongo to travaillaki toka pe ko sala témoignage na ye que de son vivant tozalaki boye to kendaki boye mabe na ngweza wapi yango eloko ya kofingela bato eza vraiment mingi eloko ezosala que ezonga baloba que eza na ndenge ya mabe. Pourquoi? Parce que ce que nous attendons de vous tant que bolekara pona kobeta témoignage ya moto tozelaka makambo bien, mais apparemment bino mo bopesaka biso clash moko na cc oyo esalaka bongo. On a vu ça déjà na mort ya Diana. On a vu ça, ezaki mbutu sur internet et puis si na passe comme batu na bino bazo kufa bao baza ba collègue na bino mais biso o tozo ya pona na ma to ya na mawana bozo longola biso mawana ba passage na bino na nini faut boza la clair ba témoignage yango tant bazo pesa izo témoignage nini mutaleki na télévision par exemple lobi que Diana zaki na bien mais obi ka bando botela pe batu mibali par exemple ils exemple wana nde mabe po basamba kana moweite nga jamais na leka na TV na beta lisolo a moto bien na chrétien nga sala ngote problème na ngeza soki par exemple moto moko aleki alobi eloko moko oyo esali bien tenga na koleka le msusu lokola lobela ki yango na TV pour na corriger pe faut keka na TV nga moi c'est comme ça mais que na leka na bandi ko finga moto bien na bandi ko loba mabe ya moto ou bien na bandi ko critiquer moto nga sala ngote faut kolandela ba émission nanga et puis kolandaka maloba na ngai nga loba mutu alekaki na TV a chrétien bato obete alobi eloko moko ya bien te peut-être nga na leka pona koyebisa ye ke eloko lobi eza mabe ozongisi ye na nzela po aleka na TV faut pe ko répondre na TV. Moi c'est comme ça mais na leka na loba intelo okutu bote basamba na liwa te ata na leta baye bakuti ebemba to lo bayi ke non ezanga te yem tabanda ki ngambeli na yem talinga chubanga ngape na side défense na na chubie lokola ya lo balisu te ba condamner ka yo basamba na ebembe te ama to pesa pe parce que déjà de vos vivants boleka na TV bolobani peut-être mo ba rando na bino par exemple cet exemple moko et loko leka yo na Maxi Bondoe par exemple te ngala Maxi Bondoe to zaina rando te rando et loko mo esala mara tout il y a pas très longtemps au Maxi aleka ki a lobby yo pour yo répondre au lobby ah yazaki na alaki ne mbumba da kasi loko ngana zolo bayango o réparango déjà ozomona siko ke ozozonga kana ndenge ngana uji ko lobana elbandi ngaso mutake ya lobby nde na zongaka na zongisi mutu na nzela ngana leka te na loba mabe ya mutu na vandi na nga boye na baniko loba mabe ya mutu te na zaina na posa te na émission on atanga bakombo ba na ninga na sala émission ya ngai moko. Très bien. Top bazo acquise op que tant ndeko na biso Suzy Bantu akufaki mutu aliboso lekaki pona ko révéler conflit à Suzy Bantu na Theresia examama top na émission Ivipan. Ozobeta masolo ya avant ou bien ozobeta ya après? Il y a avant la mort ou bien après la mort? Juste pendant la mort. Pendant la mort, ngai na Yves. Na yo lo makambo ya conflit na Theresia. Yo explicita ki que Theresia. Est-ce que le conflit ya Suzy na Theresia ngam na loba yango? Ebima na ba miliongo na bango moko. Nga na yebi yango te. Et puis nga na loba yango te.
ozoyoka ebima pa na bango mokutu ya conflit na bango nga jamais natikala koloba bango nga napesaka exemple ya makambo elekaka ya dada nde esika natangaka Suzy na Teresia makambo conflit na bango nga atikala koloba bango te mpo nayebi ebandeli te nayebi mpe suka te na oloba nini na solola na Suzy na ndenge na ye atuni ngai yaya oyebi makambo ndeni nga bi nayebi yango mpona sa moko ya bambiaka na kati ya boîte yebisanga problème ezani arelate nga na ndenge ye arelata ye nga napesi ye conseil na luka mpe Teresia na ndenge na ye ye mpe atunanga même question yo oyebi makambo ndenge abi te nayeba te mpo na nini bozowelela nini Teresia arelatanga mpe na ndenge na ye nayepesa ye mpe conseil na ndenge na ye mais nga naleki na TV na ye kolobaka o Suzy non osa confusion. Donc maman, pouvons-nous maintenant na bandeko bazolanda biso comprendre que ba rumeur o nyonso parce que rumeur pesa moko il y a bien information. Ba rumeur o nyonso e balaki yango pe na lobby maman. Surtout mingi za ya lokuta. Ouais. Donc assez souvent mais pouvons-nous maintenant si. dire que ba rumeur o nyonso e banaki koleka entre la pauvre Suzy et ma maman Teresia. Donc ezaki nango makambo solo, il y avait quelque chose oyo et ça là qui que non singawana famille et bendana. Oh. Papa na ngai. Teresia aleka na be émission. OK. Suzy aleka na be émission. Très bien. Ba relata. Eloni eza eloko bango moko na monoko na bango mutu balobaki. Siko biso to komisa ngo fondé. Merci. Maman Top Wato, aujourd'hui, je sais qu'on vous avait interdit. C'est que j'avais appris, il y a des audios et ils ont circulé. Maman Top Wato, Maman Gabriel, Eboutou, comprenez-moi. En tout cas, frère Nanga, na massacré communauté parce que na bioté. Ba peksa ki bino ko le kana télévision té. Parce que ba sorti maman s'il vous plaît. Les ont dit. Ba sortie médiatique na bino et zo salama B. Et puis moi-même aussi je vous avais appelé Maman Top, je vais faire une émission avec vous. Oyepsinga mon fils non sala nanga émission té pour éviter ba bêtises oyo ezo de kabiso toza ba maman na bino. Qu'est-ce qui motive? Raison yango na utoloba. Te raison ngana est-ce ngana pesa ko raison que po balobi yo ba pekisi biso. Wana makambo. Wana raison na privé. Wana makambo yo nanga to soli na privé. Étaler ça ici. Par rapport il y a émission au 7e bagarre ça qui c'est une des émissions oyo 7e NTPC Natalité maintenant informé yo. Asai na chaîne Nushka Asali Balekechu 7e Abini Natalité passé. Voilà. 2 jours passés. 2 jours. Là on a landité dans Hollande. Très bien. Nasi sa question nanga et au yebsa kinga ipé raison. Wana c'est entre maman et son fils. Mais qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence et belé ya ba caméra boye liboso na yo? Comme une conférence de presse hein. Vraiment. Face à la presse. Conférence de presse. Voilà, Maman Top. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui quand ndenge concert nanga da utoloba awas oyo comme face à la presse pour Maman Top Wato aleka na etando eke ezali pona nini ba? Bon, nazana ba raison nanga personnel on a ba na location émission té. Très bien. So ilelo na lobby pe na ndimi na leka na émission. Eza pona de na hotel ko yebisa bino. Ngai na leka na émission na yaka pona ko répondre eloko balobeli soit biso en général ou soit mutoye ko loba mbeba moko boye na l'équipe na meka ko éclaircir. Très bien. Nde yango na lekaka. Ka pamba boye na vani na ye ko leka pona bana ko lobela mabe ya mutu na loba yango ti. Alors faut landela nga bien. Nga penza ya liboso na ye a pona ko yebisa population ko éclaircir bango balongola na maman Olive na makamna na biso. Ke maman Olive mutaboma biso. C'est faux et archi faux. Maman moko na France nazo kende kutu agence fallait nazo la pasteur patron bon moko boye na ketikele polo kwa za obela ko kotambola te. Efe maman na tielanga na oketikele. Bu voice à maman moko na France aza enregistré te ekoti. Maman Top. Bosala ba analyse tala tango ba Suzy ba kendaka nani Dubai Suzy azongaka pema tala lelo Suzy akufi
boke lisusu Dubai Gabriel aye pema maboko ekomi minene na voice atikelinga ngape na somuseli voice ngabi mama siko Gabriel nde maboko ekomi minene yange kondi po yange fallait konda po lo ya Gabriel e minene yange fallait konda Très bien. na ebisi ya malamuti pourquoi bozo nga charge nyonso ya mokili ya mabe bo bambango likolo ya mutu moko qui bongo Suzy tant bakenda Dubai Suzy azayika ye moko bakenda plus de 20 artistes et comédiens bamso bazui pema wana te point bakana eka Suzy ebisi mama nanga lobi omoni famille ya Suzy biologique ba ebisi biso botika kwa akize bat na liwa Suzy Suzy azaki na malade ne depuis 1992 abane ko souffrir da asthme vie qui a eu masse asthme linga masse te evimbisaka ba poumon yango moni akomaki na problème ya respiration médecin ayebisaki fois kita pourquoi boningo za charge ya bato bo bambaka bato maman Olive ana kati ya baliwa ya ba comédien te ayebisi nga na lobi boyebi eloko te Gabriel abandi obela lelo te Gabriel aloba mbeto Suzy alalaka na HJ oyo akotaka na koma un jour yeba akotaka koma kaka na même lit on na ogabiaki Dubai te Gabriel abandi ba maladie ne biso soto yebe azosala ba tension ya makasi ake a tourner ba gage belé betie ake mama yemo ba tension ezo mataye ezo kita Gabriel azobela awa nga na yebi nga c'est ma petite sœur to sola de tout et de rien Gabriel bisola Dubai ezalaki na lukutu programme à Dubai yete na avant Gabriel ba mikolo na avant que de Gabriel ba effet ba maladie ndenge sala kenga na yebi bisola Dubai ezalaki bisola Dubai et après na Dubai yango be ba voyage yango to kendaka na mama Olive oboni ko pesa ye ba charge ne so bata mokili ya mabe to lera biso no so na ba journaliste na ye na ye moko na ba cameraman na biso nyos to lia kansa mais puis bango te mutu balamba to kende ko to lia biloko ba arabe balambi na tongo bokiti na resto baraba na mutu baolamba donc restaurant la momba barabo o ngala mone ka fumba hotel ndo aipse bango nyonso botiaka ngo ba poiso bebo vimbisa maboko ya Gabriel na aipse mama na to tika kimutema mabe et a bien te kwa kizaka mutu na likambo oyo azana ye innocent so pe bo amitema mabe lokwa bomona azo soutenir biso nazo lingana e bo juste ezani liwa et pas ba comédie e bandi pona maman Olive bandi pesa biso te to bandi okufa lelo ba ebale mondial ba kufa ba nsengo ba kufa ba mama soki mama nani ba mama ya kala wana ba mama jeke baza ebele to bandi ba génération na biso pe ba visa ba kufi ba sans souci ba kufi donc ba to ba kufi ebele Maman Miss Muyombe pe Maman Miss Muyombe est-ce que ba to na de ba kufa ka maman Olive azalaka Diana voyagera na maman Olive po wabi azuna charge ya Diana tiele ngo maman Olive Diana voyagera na maman Olive atambala moko atika le voyager na maman Olive te Diana tika le vana na maman taboyete quand ndingi zalaki peut-être boyebi nonyo so moi de la femme elle aime son activité mo basombe bino babilamba boke en général bo lia bino ceci comment ngana voyager plusieurs fois na maman na vanda boy plusieurs fois na maman na kena ba activité presque ya maman nyoso na kena bon pe mango ezo sala ngate poni po ngana za munene ko leka Gabriel ngana yaki ka pona éclaircir bateau to lo bakape malamu ya bateau to lo bakape bolamu ya bateau lelo yo ba comédien plusieurs to fungwami bokomi ko betela biso lelo maboko botomboli biso eza grâce à maman eza grâce à maman tozala tozala gentil s'il vous plaît nayebi ke bo finga nga kuna sina sota etapa ko finga na koma nga anti finga nonde po injira sikiyate bo finga na mnoka ndebo mesa ko finga mais na olingana lo ba eloko nzambe na likolo alobake na sa sincère na likambo na olo nde to abeto bitumba pe ba famille na biso tozaka pe na ba problème na biso personnel
oyo eza koluka kaka le mosusu kobebisela baninga bisika mwa kwanga ezobima obete lisika mwa lisungi ebima boloba mabe boloba mabe boloba mabe polobi eyindise motema abwakisa bato bongo te. Mama nazo na kati yo te ozo continue nango lokolo ototanga komwa mama Gabrielle awa pona makambo etali mama Olive. Vraiment c'est une maman oyo apesi bato ebele vie pe azo continuer kopesa vie. Na émission mon nalandaki na ndeko na ngai Yves Pan, le directeur des infos. Ye moko mama Gabrielle na monoko na ye aloba ete pona kokende epa mama ba misusu bakoma kozwela ngo bakisi kosala baninga na bango mabe. Mama Gabrielle, cette émission je pense so bakoti na chaîne na Yves Bomona so pe baye na Top Media ba mona émission wana ke ezana ba misusu ba bwakelaka bato malade ba misusu basalaka bandeko na bango boye ba misusu bakomaka motema mabe parce que epa ya mama Olive te. Est-ce que vous mona te que kaka cette personne o azoya azo sunga bino azo sala bino babolamu mais bino moko à l'interne bozo koka ko gérer babolamu o mama wana azo ko sala bino te et bino moko bozo ko bimisa makambo donc esengeli te ko bimisa boko pesa bato libanda to parce que o wana mama Gabi alobi et uti na kati ya munoko muto yo azalaka na kati na bino chroniqueur moko azate. C'est ça aussi. Na yebi te nga na lobaka o nga na yebi. Gabriel ayebi ba o wapi bazo simba bakisi ayebi peut-être ba o wapi ba o ba kele bato malade. Nga lokwa na yebi yango te na mona yango te moyina kote ezate. Nga na yaka koloba o yanga o nga na yebi. Très bien. Ndenga na zoloba. Na loba o yangai o nga na yebi. Totika kwa akize mama Olive ke azoboma bato. Na ningi na kote su na mozindo. Oyo mama oyo akundi kokodio kona nani na Suzy Bantu eza mama Denise première dame na pesi ombote. Bolo balisuni. Po mama Olive bopesa ki kombo Corbière. Kunde bembe. Soki kunde bembe. Siko souci na bino ezaka nini. En tout cas ngande na yebeli ba star tout gouvernement kunda bango. Tozana ba carte d'assurance santé ngape na nango na lo bango chaque fois. So lelo na kena zui traitement peut-être na ba carte de santé oyo mama Denise première dame apesanga na zui traitement na biki mabeza wapi mabeza wapi bolingi bato basalela bato bolamu te bolingi ni po bino bo changeaka na bino maloba na bino ebongwa maka po lobi pe mama Denise bo benge pe Corbière po yepa bandi okunda biso ti bo benge pe Corbière ya malamu te to changer langage artiste tout bakundaka ye po atambolaka na drapeau ya mboka partout azokindi asalaka honneur ya mboka bato ya mbongo lokwa papa na biso akufaki vice gouverneur tabulei mais gouvernement ekundi azanga mbongo okunda papa wemba basali honneur ya mboko papa wemba bakunda ye est-ce que azanga mbongo ya ke mama na biso Amazon akunda mais gouvernement akundaki po eza droit na bango aza star et normal mbongo a star ekundaka star te bakundaka na mbongo a l'État. C'est comme ça. Bolongola on a idée na bino ke soki bolobi ke mbongo ba star mona na raté so bakufi bakunda oui il faut bakunda et abongo ya devoir na bango gouvernement okunda kaka et amalamu te botika so bato ba osala bato bolamo botika bango basalela bango bolamo po mutafuta ke ya nzambi et nango bino te na bilobalo. Alors, maman, par rapport à l'audio, il y a un abisso Gabriel, c'est un abisso Gabriel, maman abisso Gabriel, au bandé qu'on soit nana Fatou Kayembe. Et là, il y a audio qui est confidentiel. Les lots et comment les kamouké sont boswani, ils ont privé, tout l'al, tout l'amouki, tout le monde y a un réseaux sociaux. Bandé qu'on discuter entre Baoumi Balé par rapport à Bamambo Zoleka, Namamba Matanga, mais comment qui Kobimaliba Nandengeni? On dit que c'est maman. Maman Gabrielle Ndé moto abimisi yango et puis même air bazo swana na boko swana te même air azo expliquer maman Fatou azo pese que non d'ailleurs après awa no kota émission moko ya mbangu na ozwa makambo nyonso no tindela ngo essaie de Panama. Vous ne voyez pas que non des grandes portes on les a kabino moko batu bozo ko fungola ngo maman to yango nga nazoloba awa omoni ba grande porte wana oyo ezo fungwama wana ezo fungwama bateau balingi ba porter ça il faut moi c'est ça na okaki ba audio et pas essayer pana na ba acteur na biso mususu
bazoloba babandi kobenga benga bato ke bazwaka Gabriel na bafilme na 7e même na 7e na 7e ngani naloba neti biso totekaka na zando te tosalaka na babiro te mosala na biso ezaka oyo yango oyo ntina baretraite na biso tokozalaka na yango sikoyo ntango yo ozokota moninga sese obenga bato esango bazwango na bafilme te ozokanisa oraisonne nini ntango ozosala ngo fungola chaîne na yo kobengaka bango te yo kopesa ordre na bachaîne na bato te yo kopesa chaîne na baordre na bato te sala chaîne na yo yo omoni ke bon na chaîne na nga na wana obenga bato intelite ofandi obengi bato no oyo omoni ko bando tourner na bango président Elombe soki azongiseli Gabriel mbongo na ye c'est notre papa. Peut-être à mon île Moussou, émission Gabriel et les Aïbaninga Moussou. Est-ce que c'est bien réfléchi comme ça, maman? Il y a Kozo Mbongo. Bien ou pas, et c'est salami. Bien ou pas, et c'est salami. Maman Tosola, moi, et puis maman Gabriel a qui est trop loin pour dire que ce qui est à la Kassila ou bien Ursile, est-ce que papa Elombe Alinga qui a réagi de la sorte? Yangonga na loba bien ou pas, réaction et c'est salami. Bakondana mukolo te et puis mukolo asala mabeti biso to rovanda te to bando condamner papa Elombe non OK a mokonzi ya biso c'est notre papa donc mokonzi asala erreur te je me rappelle na tanga Mobutu azalaki na meeting au mona lieutenant abenge mon capitaine etikali bongo azu grade ya capitaine mokonzi asala erreur te mais apparemment voice wana mutepesi apparemment voice wana mutepesi permission na bato nyonso sur internet dilo bakomi koloba n'importe quoi sur papier Elombe bazo internet sur hôtel okokate internet eza ya e bangi mutu te internet efinga na président de la république internet ezo finga na ba autorité ya mboka yango yo zo mona likambo internet yana mutu etiki oso comprendre biso ba comédie to koma pe na niveau oyo ke eloko eza ya biso to garder yango na mais eza pasi ko gérer etuluku ya bato ndenge wana mutu bibi na éducation n'est pas ba parents na c'est difficile mutu comprendre makambo pe na ndenge na oso comprendre donc c'est difficile pour ebandi ko lo maman akala eza ka pasi eza ka mawa mais eloko ngala monika mabe to tika lokwa président Elombe déjà zongela kembongo esili ba papa na mwana ba osolola. Mais bon, sur la tête, elle est très fâchée là, elle est très fâchée, elle très mal. Ata alobi c'est son père. Baosola na bango et koleka nango Elombe azaka papa biso tozaka. Mais contentement ya Gabriel, ya maman biso Gabriel, ils ont eu ta place bato bakomi ko sala deux poids deux mesures parce que oyo azana niveau boye parce que oyo azana niveau boye ko voice na yi tout monde qui passe tout monde qui regret moko boye parce que aloba ki soki niveau yani si la considération en dirait ça par rapport à au azana ba bien boye yango wana il faut considérer yango te muteza yango te. Mais pourquoi appeler ça exemple wana? Après si na yeka exemple wana po bana na mibale bazaba na ya président. Donc ça veut dire que selon Gabriel, président Elombe linga bango mibale koleka c'est son se protéger. Wana comme si ko compréhension na bino. Non. Oui. Tant que ya lobaki on botika kopelisa moto. Alors bien on a regret maman top. Oui, yango nazoloba to tika kopelisa moto. Maman biso to pelisa bien. Soki sala ki regret et sali e passe po bazongiseli mbongo. Réaction est normale à moto. Mais to tika kopelisa moto. Mais pourquoi alors faire Elombe azaka ka papa. Et yemoko sepela ko pesa exemple n'est-ce qu'on ngana olobani na kachona. Ayebi pourquoi pesa ki exemple na ngani tinga na olobani. Maman top qui est censé yako suspendre bino pe yako kanga un acteur ou un artiste monoko. Non, une question. Nani oyo azali censé yako pekisa que non maman top lelo okosai susu ba émission te to mona yo susu na ba émission te jour to mono na télévision okozwa mbano na yo. Oh, selon la loi de tout des président Massouma Kamba biso. Yenda za number 1 na biso. Ce qui est que na statut ba loi on écoute to ça. Mais ils ont raté jusqu'à là. Ils ont raté. Donc jusque là, ils ont raté. À bouche à l'oreille, que ça la terre au ça la nous cap pour loi ils ont raté. Ce qui loi au na statut de to kuta na ba réunion benini ekoti tondima. OK. Tondima la loi est dire mais c'est la loi tondima. Très bien. Oui. Alors, on a ajouté question par rapport à ma réaction, il y a Mike la Duchesse pour mambo tous les autres
et puis nandeko na biso également Hans Lozolo au bazo déplorer ba comportement na bino ba comédie à Kisasa par rapport à la réaction dans bango je crois qu'on l'a mis en Maman Top mais quand un peu coupé sa biso à vie na yo la réaction au yo moni abandé qu'on a biso mais bon peut pas comédie à Kinshasa comment on va comédie à baba comédie à Kinshasa ba koma ya poto bon na poto ba comédie baza oh ya Janifai mama zela c'est que moi comme tout donc il faut moi na poto ba comédie basé baza ya Kinshasa tangela mama Janifai Metampinga Metampinga Maxi Bondoé président na biso V12 donc basé belé Zigura ba comme on attend loka Fatou Miracle ba nani apesi mbote nani Fatou Miracle Evoloko azaki na Kinshasa mais tant yo zolo ba kena poto ba comédie baba comédie à Kinshasa nandeni baba comédie à poto te ba comment na poto ba comment Kinshasa mtesali bango babimende na kili baba comédie à poto mais bango il se dit que bango yango na pe prévenir soki baye lokwa baba yokanga ata so baye yango so baye Kinshasa basala ba filme ana Kinshasa ba 2 minutes ba Duche baya osala ba de Londres ba Sida Bilele tout baya osala ba nani ba musala na bango o esala bango ebimisa bango na Kinshasa baba comédie à poto te poto eza bisika bazana ba mabala bali basi na bango baboti tout papa ba travaillaka oui mais baba comédie à Kinshasa ba ya poto te Maman Top ba comédie à poto yoko betanga nani nayebi bango te mindele ti comédie à poto ba mindele nayebi bango te le reste tout ba collègue nanga tout ba comédie à Kinshasa. Alors la réaction ya Mike la Duchesse na Hans Luzolo omoni yango ndeni observation na eza ndeni ne ba traiter bino ba comédie à Kinshasa busaka mambwaso toza biso so ba comédie à Kinshasa elo na oyebi so bongisa langage bon ngande na zuka ba traiter ni balobi nini la Duchesse a sali nini et puis Hans Luzolo a sali nde a s'acharner peut-être un mususu na nani Gabriel nani par rapport à la réaction na ba émission ko ça les belé ko lo ba mambo ya ba mbongo ko bimisa liste et tout ça là donc toutes ces histoires là oyo ezo les exemples il faut préciser que balobi ezali ka rater le fait de multiplier des émissions mais bo multiplier des émissions parce que bo zo la ngombongo yango bo multiplier émission mbongo ni il y a quelque chose de la bengi ya Gabi ya pese moi quelque chose et tout ça là pourquoi bozo ça la bobe bisa art na bino mobimba image ya corporation mobimba dikola ba mbonga mikie ba pese na ba émission on de bino ba journaliste bo sala ka ba émission wana na la ngazo sala émission pour na ofele mto so sala ka pour na mbongo exactement yo pozo sala émission pour fin du mois osani ozo mbongo c'est comme ça mto travailler ya pamba be ya bénévolat azati. Vous comprenez? Exactement. Tozo mona lingala nani lite ya pete bakoma liste bavanda ke belé mulongo bozo zela ka po sala émission na lite ya pete nenga zoko tsambongo ne wana mabe oyiba te et ça normal so ozo sala émission no po ne fiske $50 na yo $100 na yo po nga neti nga na $50 na nga na osoma langa karto soso na ngobe saka loso na ngekoti na nda na lié na musala na nga na mutoki na na yibite na saiki ndumba te na fingi pe mutu te na sali juste musala nanga o na salaka ozo comprendre ba musicien baleka na TV ba salaka ba émission biso ba comédien to ko sala émission te pourquoi to koki ba koki ba sala te neti nga na osala maman Top pardon na terrain ko tu na luka moyen pe na bima wana depuis que nous avons commencé émission o na moni maman Top ndeti ozo beaucoup plus par ya maman Gabriel. Pendant que Batou est belé, ma collègue Nabino bazoko déplorer na comportement ya maman Gabriel. Mais yo depuis to bandi, j'ai l'impression que vous prenez seulement aux obenda draka nangamu ya maman Gabriel. Et allez pour nini parce que aux alakana ye mingi parce que vous avez de secrets cachés binomi balé ou bien beaucoup na intimité mobwe ou yo koki koyebisa ndekono te que non, c'est que vous faites les alimabe. Au moninga intimité na ngana za na ba comédien tout na bo ba ya lelo OK na bo na kuta na génération na nga très bien remarque à Gabriel na ko sala na télévision te pourquoi est-ce que mutu balingi ba sala ke remarque na TV wala ndio lingi non na solo la na Gabriel ngana pekisa Gabriel ba émission nga soka za sincère ko sa l'émission au Liban na ebisa etika ba émission pour olingi ba kombo bato ezo memela ba retour na ba retomber na ozo sa mabi
bon tant on lobi que na ozo para Gabriel pour na le quoi un contre tous Gabriel azana ba mabe na ye muto akolinga te Gabriel aleka na TV po akizaka baninga aloba mabe ya baninga non si longtemps ye pas azana ba mabe na ye koleka liboso ka pona ko akize baninga to lobelaka ye tika bakombo bato ozo leze bato tika bakombo bato balingi na baona bakombo na bango te ato lobi na ndenga malamu e mama be tika to sololaka nakoyaka na TV te na banoloba na Gabriel non mais na minute photo e baka Gabriel azana santé ou tension zoko isake ma bien et ko isake bien oui ça il faut qu'on se le dise ouais il faut tango oya lobby onyoso zo zongela ina mutu bo lukani tension ya malade ya bien te ozo yoka ba tension boaka Gabi akota ba koma biso to yebi so ba tumsu ba yebi te biso to yebi ozo yoka déjà na santé ezotungisa manelo ko moko o médecin ebisi alobaka mingi te amelaka mai ebele ba repo ebele mais eza oya ya lobi to lukela ini to lukela ni skoli kona malgré biloba lobane azala bola mata moko te ana bola mata moko te Gabriel wana c'est ça. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise bakoki ko bénéficier? Qu'est-ce que la nation congolaise est koki kozala? En quoi la nation congolaise est koki kozala fière? Na mama top o doazana biso plus de 30 ans d'expérience na mama Gabriel na musala obino bozo ko sala na beitando yike. Baso bénéficier kana auto sala ba omonati. Ba bénéficier sur nani? Comme ça l'auto sala bango ba ope ba roya lobi balanda biso basala ope ba roya kasi na lobi balanda basala yango ka ba bénéficier nani yo za posa ba bénéficier nani ngani na tune question e kasi yango ka ba bénéficier na ba ope ba ya balanda bakanga pe mitema ta ba ofinga bango bakanga mitema ta bazo chola bango na kozanga na kozuwa bakanga mutema ba persévérer yango na boto kolobani très bien oui, maman top. Lelo, makambo na bino nyo c'est comme les na monoko ya ba prophète, ba serviteur de Dieu, ba annonce ya ba mort na bino et tout ça là. Yo lokola moko pe ya chrétienne, roko lobani ni par rapport na ndenge bazo pesa bino bazo interpeller bino balobi ke bino boyo ka raté apparemment so ba pesa bino message. Tel était le cas na ajouté, tel était le cas ya prière au tokendaki biso na bino na église ya pasteur de la foi oui. Ma message na ezaki ko s'aligner na question ndeko atuni et surtout pe alobi ke bino ba comédien boza na bolingote alobi bino ne mutu boza na centre ya ko kabwana ya bandeko na biso mususu boza pe awa na salle kisa ya ndeko na biso si la maman na biso si la na maman na biso belle vie donc ça veut dire que bino moko ba comédien bolingo chango à côté yango moni ma mozo ya ebele bref il y a plusieurs Fabien Abino na ba prière so ba flatter o bazo flatter nde bazo linga ba kabulanga na flatter mais moi je sais que si la za chrétienne belle vie pe a chrétienne ngala ebisi bino ngala za ya batu nyonso moi je travaille partout naza bien na mutu nyonso na mutu na olinga plus te na mutu na olinga moins te. Le reste est alingate nga na nga kula. Mais boyo ka prophétie te pona. Kita ba prophète nga prophétie na nga eza Bible. Omoni Bible. Yango. O alobaki entelo boya kokufa. Bongo kaka entelo oyo bato ba kokufa ezaka ba comédien. Bongo nzamba lakisa bango te ke comédien o azo pambola ma. Lakisa bango ka mongolo ba kokufa. Na monde o bato bazana masumu ezaka ba comédien. Oh. Otika biso ba distraction ba prophète wana. Ngai prophète nanga eza Bible c'est tout point barre na prophète nanga o tolandelaka ba prière prophète Josué na pesi et suki wana mama na ko aussi ces émissions te sana poser question aussi ki langa ite po hein na vraiment la si c'est question nanga ya suka eza pe mba liboso na yamba na za na plateau permettre nga au moins nazo pema parce que za ngambo makasi natali na ba émission ebele balobi que maman top. C'est vrai que ce n'est pas pour faire du mal à la femme légitime de notre confrère Vincent Chiluise. Et balobi que maman top kokende na bino na Dubaï yonde mutu pour faciliter aux allez qui marraine il y a relation il y a Vincent Chiluise le benisi moi na pas ya presque kanoshipi
Oui, c'est ce qui s'est dit. Hein. Oh, Il y a un des autres. Zambi. Top Wato. Pour la moni kutu maman Olive déjà azo benda na azo comme ko sélectionner makasi bino bato bozali pembeli na ye. Mais na moi ndambo wana sous balobi que yo nde mutu. Vraiment j'ai de la peine pour moi si na est légitime. Je ne veux pas toucher mais quand même. Et puis plus qu'ango depuis outa Dubaï, à mon on a appelé du soute. Te babi pena za na zemi. Et que ça Vincent Chiluizi maman top ndé aza marraine. Te boyebi relation wana bo faciliter eza mambo ezolobama. Nzamba mona bango. Mambo oyo oyo lobami wana biso toyebite. Bino nde mutu bozalaki kuna Dubaï. Donc soki eza ya solo, mama top yo mutu zalaki yebisa biso. Merci. Nzamba mona bango. Bango mutu bayeba ko sonde ba reina ba cœur. Bazwa place en Nzambe. Nzamba mona bango elona lobaka. Nani lo baksa. Elekeli yo. Non, yoki yango te mbala liboso. Nani eloko loba te na bika Nzamba mona bango o bakoma kozwa place en Nzambe. Bango bakoma ko sonde ba reina ba cœur ya bato. Nzamba mona bango. Très bien. Mesdames et messieurs, les abonnés de Elengi à Congo, hein? Africa Elengi, MK, Top Media Télévision, Super Promo de 43. Nakanisi toujours continuer. Bon, puis ça 5 petites minutes, mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Bijou Ketani, maman va 90%. Au bon à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Deborah Lubanda qui l'a mère à Calgary. Mais wana na ko boaka wana fona boaka ngoka awa. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Na Marcelo Juif Noir, grand frère propre et Arla, la mère de Jimona. Marcelo, Juif Noir. Vous êtes galanté, hein? Juif Noir. Olatili Poutate, vous êtes là, galant comment. Voilà, maman Bijou Ketani, maman Deborah Lubanda, maman Zozo, maman Yvette Mbangu, Bertin Konde, un homme qui roule avec des vrais billets. Maman. Nga pe fona pe sambote na Hippolyte Malonga kuna na New York na pesi mbote na pesi mbote na Yaya na la femme n'a pas les droits aujourd'hui. Na pesi mbote. Moi na biso tozana droit te. Mais non maman yo na droit. Yé azana droit te. Tata Po FAPK to Jenny Beta industriel, le meilleur fan, je vous salue. Maman top tozo kende na suka. Tokomi na suka. Tokomi na suka. Bozo katangai. Eza mo ebele ekolo. Un message important par rapport à secteur Nabino, par rapport à Moussala Nabino, pour na koluka kocha kimia parce que il faut qu'on se le dise, division Mombo et côté entre Bino. Nous apprenons que ezana ba comédien mususu ba ya lemba. Misusu baza bana kasavubu, misusu pe bazali mama ndeti mama top Nicolas komine mwana. Mama ya ma campagne. Si vous pouvez avoir un maman. Maman Yama campagne pour na koluka un peu kocha kimia climat mo boya pe katina bino oh et comment ça la trop mal maman top. En tout cas kimia hein ba comédien kimia je sais que tozana na bolingo. Je sais que tolinganaka mais sauf que diable azo il a besoin de distraction et belé diable a distrait biso. Très bien. Tout ça l'effort to benga diable musika na biso. Tout le banaye arrière nous. Satan. Akende pizza bande ronanga. Très bien. Vraiment toza bomoko na ba kondi na biso papa Masumu na pesi mbote papa Elombe président ya Freddy hein Bali Sombo président Bodo en tout cas ba on so ba kambara biso ya likolo kuna na pesi bino mbote. Vraiment na biso pe ba o to kamba makabana hein ba mpate. Toza na bomoko pardon to lingana. To bana ko peser hein ko pezanaka ba mabe ba malamu bisika mabe eza to bongisi bisika bolamu eza to beti pe mabo kiti pe ya ba fan na biso bolamu na biso pe bolobaka bolobela biso pe bolamu na biso po bo encourager biso pe to sala rapé lisusu bolamu ezaka te mama be na biso bo entala biso bo finga biso tozana ba fan o baza ba congolais te ya biso te mais ba seka biso ba bivino vraiment to comprendre raté jour au jour internet on dirait ya rapona bino ba congolais RDC. Or eza nango penza bongo te toza na biso na bolingo toza pe na bomoko zamba pambola bino en tout cas moto eko lezeye na émission oyo yimbisanga na yaki ka pona éclaircir que to bimisa mama Olive na makambo mama abatu aza wana nde pona kosunga aza wana pona kobebisa te to tika kimia to longole ba charge ya bato to latise na moto
ayebi eloko te toza bato toza na bafamille na biso toza na baproblème na biso privé personnel toza mpe na bamakambo na biso pourkui tokolatisa moto moko charge oyo ye ayebi yango ata moto na makolo te eya mabe bible elobi kokanisela moninga mabe eza mabe eza bacharge oyo moko mpe ntango ozo estce ofukamaka mpo lebisaka nzambe elimbisanga mpo na kokanisela bato mabe vraiment nzambe apambola bino merci na bandeko na nga oyo bosepelaki boyambanga je crois nde nasala émission boye na osala suti pour clôturer en 2023 mama année eza nano année eza nano yebi ke tozonga ane balobi nga nalobaka mingi nalingi kozangisa émission te ngai boye ozangisa émission ndeni makambo ezoleka ezopesa pasi ezobetisa mitema ozosepose baquestion mais qu'est ce qui ne va pas est ce que tozomona obe tozomona te ozoyoka fo tolekaka mpo totiaka mpe kimia mpo nde mosu na bandako tosalaka tokotaka te me na télévision moto tosa otala na internet po bafani mpe balobaka yango bolinganaka te moninga moko azwi problème bozotale na mosika tolekaka mpo tolobaka kitoa bo moko bapapa prophète pardon botika biso bapapa prophète botika biso ye botika biso tozaka na biso boye toyebi ke liwe existaka toyebi biso moko liwe interpelaka moto kalera obota ayebi déjà ke ayaki aozonga nde mpe bino baprophète bokufa bino mpe bovivre éternellement te. Merci beaucoup, Maman Top. Je crois qu'à tous nos abonnés sur Afrique Télévision, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. D'abord, les amis de Maman Top. Voilà. Merci beaucoup. Les amis de Maman Top Nyonso. Merci beaucoup les Maman Top de Bruxelles. D'abord, Maman Présidente Babine Jolie, la vice-maman Présidente Sylvie Moudiandam. Voilà les Maman Top de Bruxelles. Merci beaucoup. Bambote. Les amis de Maman Top, je vois Sylvia Kaki, moi Zambé. Passeport rouge, fait un avion à défaut. 5 continents, les qu'on a en ya Longanzala. La personne botte dans les sous sur la tête yondo. Pourquoi pas dans 6cc, ma fille chérie na Italie. Botte dans la Émilie, mon général, dans mon bon ya na Bismondele. Bismondele à force tranquille. Pourquoi pas Yuyu Belmira. Botte dans les sous sur ya mingi na maman bébé ma foulou. Maman Marianne, na pesi yo pembote. Ye moko na kati ya ni babenga Arabie Saoudite, hein? Voilà, Maman Mariam, moi c'est arabe, voilà, Madame Jati, Botenangana Angelo Central, Botenangana Wani Evelyne, full option, la grande dame de Belgique. Full option. Voilà, full option. Merci beaucoup. Voilà, je vous aime bien, c'est Maman Top de vous, hein? Boulinganga T, n'a pas sa numéro T. Très bien. Rappelez, n'a profité, n'a pas samboté, n'a Dani Chandou, le chinois congolais. Un grand merci à Marcelo Duf, notre grand frère propre. Il y a Arla, la mère des jumeaux. Maman Emilie Timba. Il y a tous Pépé Lambetou, encore et toujours. On a pu sur un beau télé. Et puis un grand merci à Chadra Kenjouzi. Galerie Paradoxe, marché central, Bavest en qualité. Tout se retrouvé bisonné sur tout là, ça n'est fini. Et n'a pas si micro-pan de Bounanga comme ça. Non, en tout cas, je n'ai plus rien. Si mbote na Karine Manessa, ma jumelle, Maman Rose Bomboula. Karine Manessa, British. Maman Rose Bomboula, ma yaya, bonne fête de femme, hein. Moi de la famille Yango. Il y a Lili Mavinga, Maman Sociale Nakati Amien. Ba Maman Kaka. Lobby Ekoleka Lelo, Maman Top. Lobby Ekoleka Lelo. Ah, voilà. Pour se kangana mte po yesu pe ta mtu sole ka pe na tela nanga na lobité voilà bieza nano donc voilà ata motema pe matoi na obora siko sulte ndé problème ya wana to soki c'est émission awa Maman Top merci beaucoup merci à vous aussi merci na sima caméra na ba caméraman na biso so bazali oyebi que toza ibelé awa na biso no keza conférence de presse donc maintenant c'était Nyon c'est Rosalate on se revoit très prochainement sur un autre numéro avec un autre bisous bisous.